kei okomi da koko ndeti nga na ndenge mabete na okeko kisa 29 ans karinga na yebo na zana âge à 10 ans za da mukolo donc okomi na 48 ans na 48 ans yoka makambo batu na internet opa kizengi à niveau 0 akiko luka kizengi ya Karine akiko luka zoba ya nono akiko luka kizengi misusu nono ba mikala nyonso ya Karinga swana na mikala te nga mama na bino bokeba nanga na ya TikTok na zana 22 ans aujourd'hui je vais avoir 29 ans donc ene loko boko kosi la rapes na chami sisa te a pes nga za dirigeant bana ba komi ko déranger j'ai pas le choix tole la Patrick tole la Luison soki tole Luison to kundie na koya ko sala live na koya ko expliquer bino batu ya TikTok bolanda te famille ya Luison batikali ko tanga ba komo na biso te bazo ali ko garder image na ye ayebi ne relation ya Patrick na Luison te na Angola o Mervin na bimisaki ponga na yaka na ba biloko sans preuve so muta pesinga matière na bomba ba pesa nga matière Patrick ayeko ya alobi ke eza vrai à partir ya wana nde Luison koma na ba problème bandeko tozongisa jeunesse alikambu tozonga na Genève toke na apocalypse te tozonga na jeunesse eloko esala Luison passe na TikTok oyo eza Patrick kwa kondima makambo nga na lobaka ayeko ndima ke vrai alala Luison na Angola avant que tu mitakala nebima et à place oyo Luison komaka na ba souci pasi na motema a bloquer Patrick siko Patrick akwa ko lela na TikTok tozo telemele ko lela Luison parce que ko lela Luison te pas maman oyo mbwa amati pe na live ngai da s'expliquer na Mervin imbwa ramu imbwa ngai yo fingi mwana na nganga na ko s'expliquer na yo tout fille. Kokate on est nakati non kokate pas si donc même pas qu'on peut explication bien na souci à Luison na souci na souci à Luison nazo lela parce que nga quelqu'un de très sensible nazo lela na wale nanga na leli muke na melisi mo alibele na leli muke na mon ami fan nabi Mervin ko la pe mingite Luison ke awanga Patrick ndebobo mae ya koka kolela Luison te nda bomisa Luison yoka pasi na makambo ya nzima Luison wanga na ki yake nzima boyoka bandeko boyoka voilà relation boli vrai ou faux vous avez une relation na Patrick na Angola relation bolingo parce que wangani vrai ou faux to tia ba preuve na wangani kenini attends ngana oloba omoni ngandi na zaboye on a petit témoignage non yo répond au biso dans le biso après on a un témoignage na yo en attendant ba to ba komata yo non répond biso parti au vrai ou faux aux relation ya bolingo yo na Patrick Bekanga faux mais oui dans le faux boyoki alobaki faux Luison alobaki faux parce que na robes la bino to na swata ngam na kana ba histoire na bango nazo assumer ngam na yaki nango parce que Luison me ba nga pe na cimetière tango matière yelinga na yaki ko beta ngo na yaki ko beta ya boya ki na nzima kite botala sikondo ki a Patrick au football lapide la communauté ye yo ay kondima Luison lobi faux boyoki Luison lobi faux Luison lobi faux Zambe Luison lobaki faux botala ndoki a Patrick bacha biso kiboko lo chou pilipila muke ya lobela biso na mona ki otie biso ya biso te Patrick ndabomisi Luison balingi bacha sikoyo boye bacha biso lokola bana na mibalo batangi komo na bango bayebi ko se défendre te mutu abomisi Luison na TikTok eza Patrick yo mutu abomisi Luison oza makila ya moto ya Luison na mutu na yo c'est toi qui es venu assumer que Luison a vraiment deux fois tout ça sa jeunesse à likambo et pour ça zoua mis sous nous ça des larmes de crocodile on les là yo les nini yo bando le banal Luison makala
tu es un mouton, non, tu es dodo à Karine pour défendre le kouta. Qui c'est qui va défendre Nani? Moi, on bois. On défendre Nani. Mandeko pe mezate. Pe mezate roloba ya koganga ya kosama kelende boye binga la salaka. Oh merveille, ça m'a bien dans. Ah, tu mis ça. Lève même pas 20 minutes, toi, dans 3000 personnes. Ah, Mervyn. Ah, tu mis ça. C'est que ça, bina bando fana bando bete no histoire de Niezalaka. Mervyn a si la raté. Dans Bolimbi Sanga, tole la luison en paix. Na beaucoup la nanu wale. Tangu na go bima wale na go fandi la bana wana. Ba ko sakana ba toi. Bo ki ko sakane la ba na bino bo sakane la bon internet. Ngate. Ngate. Ngapo ko senga ba buzo ba tina fan na tala bino ngate. Ako défendre on a ni yemoka boma batu. Yemoka suela ka bana batu liwa. Ako défendre on a nini. Ako défendre on a nini. Na pe mi bandeko. Pe me ça vraiment te beau comprendre là. Pe manyo ce qui a libellé. Ce qui n'a zoya te. Parce que naza na wale. Naza bien te. Bato à YouTube. Boza bandoki. Bon luka ka buzz na liwa. Bo commencer la matière par matière. Biso na TikTok. C'est ça. Bah, au côté sananga, pour baby que bakwa ko lobate, pour baby que Mervyn a une relation. Mobile na ko linga ya tene na ye la kabino et pas na wala ko lobate, on va bon profiter. Non 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 non, e ko ka ko lala te fa ki na ko lobata ndambu boy. Ngabo sakani la ngate. Ngabo sakana te. Ngala ko ki jamais ko luka Louison akufeza yo. Ngana bimisa ki matière ya Louison parce que memara nga la cimetière et kendaka bongo. Mais nazaka na ba preuve na nga nyonso na chaka ngote. Patrick eza yo muto bimisa mutakala ya Louison. Eza yo. Eza yo muto ya ondima ki olala ka Louison na sima. Imbua ya Patrick otela zoba zobo analphabète atanga te. Donc yo nguso na nga mula kenda classe. Naki ko sona muloko yo zobo balala ko na sima ba otobolo. Sima ne komi ba malade nyoso zo konta na sima oki ko so nanga zoba on super monopole yo kwa ko lo ba pesa na chamisa na TikTok yo Patrick imbua aramu telo ko salito aseka kala za na miso na mavondo lokola ligogodo keba nanga Ayo luka zoba nono oyo masuba etanga kaya boti bana nyosu tata nga saka rando tinga beta ka histoire nga za tina rando na bino tinga za ntan na boko la bande ngo luka bino aluki ki zenga ka ki boko lo chupi pila muke ya ezangate na linga kaliwa mutu te liwe zanza na biso nyoso na ko ki ko linga ngote na mutu tangu luizo asinga nga pardon na tika na nga luizo kala. Depuis 2023, on a tika Louison, on a tika ye, pasi, la Louison tous les jours, on a la natika langa kotumbola na tika tout tanga senga pardon Patrick ndebo mae ya koka kolela Louison tenda bomisa Louison yoka pasi na makambo ya nzima Louison wanga na ki ya ki nzima boyoka bandeko boyoka Voilà. Relation boli vrai ou faux vous avez une relation na Patrick na Angola. Relation bolingo. Parce que wangani vrai ou faux to tia ba preuve. Na wangani kenini attends. Ngana oloba omoni ngandi na zaboye. Non, on a fait témoignage. Non, on répond dans le bistrot. Vrai. Après, on a un témoignage, on a entendu Bakumata. On répond le bistrot parti au vrai ou faux. Aux relation ya bolingo. On a Patrick Bekanga. Faux. Faux? Mais oui, dans le faux. Boyoki, alobaki faux. Louison alobaki faux. Parce que na Robert la bino ton en toi temps. Ngam na kana ba histoire na bango. Na zo assumer, ngam na yaki nango parce que Louison me ba ngapela la cimetière. Tango matière yelinga, na yaki ko beta ngo na yaki ko beta.
ya boya ki na andima kite botala siko ndoki ya Patrick au football lapide la communauté ye yo ay kondima Luizo lobi fo boyoki Luizo lobi fo Luizo lobi fo zambe Luizo lobaki fo botala ndoki ya Patrick oyo misisa botala ndoki oyo ndoki oyo ayaki kondima boyoka siko ndoki oyo ye mutu abomisi Luizo na susi ye mutu asala Luizo soni na TikTok botala ba archive ebungaka te botala nzambe pasi Luizo lelisinga nalelaka bato na TikTok te me Luizo lelisinga bozokosilanga makambo minene boye nzambe Seigneur wapi Patrick pasi andimaki wapi ye pasi andimaki place onde Luizo esalaka epasi Luizo amdimi yango te me yo ekondima lelo moninga akufi yo ekolela ye lelo ekolela ye okolela Patrick te okolela Luizo te mbozela place yango wapi yango andimi moninga wanganaki na relation pasi na motema pasi Luizo nanga bandeko yango kibokola longoli yango nazolenga nakoka te kibokolo longoli nango nzambe nanga na registre ke okeke para bozela pardon il faut transparence ezalaka ndambo il faut transparence ezalaka naomona nanga bacommentaire na bino te natanga ya commentaire te so naosala live bolimbisa non nazoyeba te o matanga désordre boye pona nini matanga désordre boye bandeko nga Luizo bazana bomoi to bazana bomoi te donc matanga na o comprendre na nga lisu te akufi te désordre leki bulu yeke en tout cas o matango eza somo matanga banana botama ndenge ka via mutu ezalaki ndepe matanga mutu ezali nanga elakisa ba identité na biso donc naoyeba lisu te ok boye koto makambo mususu koto makambo mususu koto bato balia bamela to bazosala na bango ba blague donc nzamba limbisa soki akufi nzamba zwa lokumu Luizo to lembi soko za na bomo yo kufi na ote yaka ka obimo kata makambo yango mami kenga love mutu de moi lipasa de moi nazoyeba lisu te Luizo bima yako kate la biso makambo po bato yo lia omela na bango matanga ekomi lokola masano matanga ekomi lokola blague communauté koma akufi ok na ba life boy azana bomoi nazoyeba te naoyeba te ou bien communauté congolais mawese sila biso na mitema tozwa Yesu tozongisa na mitema mais mawese sila ba congolais donc naoyeba lisu te nzamba limisa bandeko nanga donc matanga ngo ezoyeba na position te biso kutu neti ngabwe na Stefana Luizo te na yebi Luizo te mais na okai mawa mais kotala bato balia bamela baseka na Luizo bazo seka na bango donc comme longo lokwa naibite lokwa matanga ba shege matanga ba kuluna matanga donc naibite naibila ngate naibite en tout cas mama matango soke bembe ye moko obimate soke bembe ye moko obimate eya koloba soka sana bomo ito akufi en tout cas nga penda dodo kolona bimi na ngai na lingi na nga pete mutatu na nga makambo matango po bino moko biso moko nga mone na zana komi na double donc na omona te place pe ba olela Luizo ngo ya solo ezomona na te na komi na confusion koto Mervin na yeko Mervin la famille bo benga na Mervin le les a dimanche le les a Pâques dimanche spécial bande konanga batindelinga miniature Mervin ake bemba nyoka de moi-même chouchou de moi ebe manyoka yaka na boyo kalikamboyo batindelinga miniature Mervin babita mutu asali kindoki na caméra ayekoloba makamba bondoki na caméra abangi te ozwi photo na nga oche na mir na yo kolianga Mervin nazana makila bateke nana makila bandibu nazana makila ya batetela à part makila misato nga na tangeli yo nazana makila ya Yesu Masia donc Mervin yo avo simba bomo inanga il faut bomana ya Yesu
Soko bomi ya Yesu simando longinga likolo akombo na nga bakisa elombe nga na lengisaka nga na bangisaka Mervin so batu basesa ko ba jeyo liaka batu yo bomaka batu nga Manuela kitoko zo mono yo yaya mokile kelama na liloba na zongi selio transfert moni mabelo ankolo yo toi tu mérites yo bonganga na nzambe omoni mabelo na ko telema mabelo na telemi yango pe yo niataka mabele terre yango ndeza communication na biso place mabele yankolo atoza na Canada oniataka mabelo nga na oniata yankolo mabelo nga na oniata oyo Mervin otambola likolo zelo omoni zelo yango peza na Canada yaya nazo transférer yo liwa oyo tindi na kati na ndaku na nga kufa oyo lukelinga libulo yo timoli pona nga okota na propre piège na yo moko na kombo na Yesu na zongi selio retour na niati mabele Mervin mabelo yo niataka ya mabela nkolo yango na niati mabele na Mervin na zongi selio liwa mutu nyonso aluka libulo aluka liwa na nga aluka kufa na nga nzambe na transférer liwa place au télémie lande localisé yo na kombo na Yesu mabele na salio ka transfert na salio transfert na kombo na Jésus Christ elanda yo place au téléma po ngana yo biso tuna balibone mabele ankolo ka to ni attaquer na puissance to place oza localisé yo liwa esprit de mort na zone solo na kombo na Yesu mervinga na mwana nzambe muta lianga te na kufa liwa muta mokilité na kufa ni liwa tata na mama na kokufa na date na ngankolo bongi selinga na transférer kufa na kombo na Yesu na kombo na Jésus Christ de Nazareth au nom de Jésus on comprend Merveille muta banga muta te to na carte internet to na droit ko sala banalise yoza mutu te oze lo côté oyo ko bendela nga liwa na kati ya libota nga na kati na vie na nga yaya localiser yo na kombo na Yesu nga na yebi nganga te na yebi mutu musute na yebi marabute yoko mochaka bandoki ya défi nkolo na yoko chaya défi na rando na nga na Mervin akimaka na au secours na banganga na bato ya bele la baba koko bokoko nzambe nga na yebi bokoko te nzambe ya défi nzambe ya Rosaline nzambe ya Stéphane nzambe ya Manuela kitoko nkolo na tia défi obitumba to obunda 2 mètres Merveille yo serva nkolo te yo serva diable na ko tia Jésus Christ de Nazareth azala lokola poa nanga apui nanga na rando na yo parce que na molimo bona nzoto boto bunda ofinginga no finga yo osali mabeto kolobela yo poto ana kati internet ko sala analyse mais soke komi bitumba spirituel nkolo deva bandoka internet deva bandoka famille deva ba magicien kolo kolongi ko sala teke mutu na ngezala na se nzambe na obunda pona kombo na yo Mervin ochanga mukongo na sete nkolo kote intervenir na yebi nganga te na yebi koko te na yebi marabute na tie Jésus Christ de Nazareth makila na Yesu esopana na ngomba Golgotha nkolo kota bitumbala nga ya molili nga na zala misu mibale toko swana no na moi na butu na tikeli Yesu. Hello my people. Hello, I just want to introduce you to a wonderful health drink supplement made of goodness of real organic source produced to how can I say it, produced to provide you with the most natural ingredients for your health. It will help you with your joint pain caused by articulatitis, okay, and will take away all the stiffness of those joints. Moreover, it will help you with blurriness in your eyes, and it will it is how can I say it, and it is known to eliminate itching, okay, of your skin as well. It has also other benefits, but is to be taken as a continuous use of this product. It is recommended by clients
who has been using it for a short and a long period and has seen good results. My people, I'm telling you this. Just try this product. Try it, you will not be disappointed. Okay? Please don't go off of your chronic medical, as this product doesn't guarantee 100% cures for all your health problem, but it can help you with to clean your kidney, to clean your blood. As I was saying, it will help you by cleaning the kidney, the liver, okay, the good circulation of your blood in your vein. I don't know if they say like this in English, in your vein. And it will clarify your view. Like as people who are wearing glasses, it will clarify your view. And for the most important thing, I like this product. It will stabilize your blood pressure. My people, I bring this product to you, so be confident and when you're gonna start drinking this product, don't just say, no, this lady say that and this. No, you must be sure and you must be confident and you must accept and believe that when you start taking it, you will be healed. So may God bless you and all your family, wherever you want. This product, it's a very, very, very good thing for our health. May the Lord bless you and protect you in everything you're doing in your life. Contact us. The number is below here. Contact us. You will not be disappointed, as I was saying in the beginning. So, bye.